Partout dans le monde, abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne, dans l'adoration, et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié Bisso. Né au sein de Bisso, to s'abonner massivement à la chaîne de Bisso Moko. Nyon Suezali, mariage ezali, tout ça là, mariage, image, tout ya mariage, ainsi de suite, témoignage. Ils ont raté toujours, témoignage ezali, na mamba mine nzamba aussi la Bisso. Théâtre, théâtre malonga, théâtre kitoko, star na biso tout lingaka. To retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire star na biso nyonso. Il y a monde entier, anniversaire, aux anniversaire na yo, souhait, ainsi de suite, nyonso. Au bengaka numéro na biso, nyonso tozali, et lubu, émission et lubu, bino moro tala bilora kitoko, nyonso et salemaka, bozana day, n'hésitez pas de nous appeler, donc nyonso, eza awa, polémique, balinga polémique, toza awa, chaîne eza kakamoko, reportage, to kitara sur le terrain, ainsi de suite, tout ça là, reportage par-ci par-là, n'hésitez pas de nous appeler, baptême, nyonso, oyo elekaka na église, il y a biso bana nzambe, donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels, vous ne serez jamais déçus. Wanezala babolingwa kala so baboyo bandiko lela obubu muki okondi obimi mupepe bolingo lelo ya na vice versa comme ko na ba vitamine nango na ba santé nango na ba choko nango moko. Lelo so boyinga na komi komimona lokola Nicki Minaj, lokola Rihanna, lokola Choka Michael Jackson na nzoto na ngai. Yo kanti bolingo na bolingo film ya Romeo na Juliette. Soko boyinga na olela na ngate, na lela déjà na film à Jésus, na lela na film à Titanic, na bomba mama misu na ngai ya muke na kolela mukoko na biso akufa na boyima misu na biso sila baka ngando ki na famille. On comprend. Shalom, bonjour, bonsoir. À quelle heure que vous êtes en train de me regarder, à quelle heure que vous êtes en train de me suivre. Zambe apambo labino, Zambe abate labino. J'espère que vous êtes bien. Nangolwa Nzambe. Naka na lisolo moko muke kaka naza libanda. Solo moko muke place nazali na bimi na Bible te naza libanda. Naye sala moi makamoko je vais rentrer. Nzambe abate la bino. Tendre Père, je te dis merci pour ton amour, pour ta beauté. Merci pour toutes tes bonnes choses, des merveilles que tu opères dans ma vie. Merci pour la souffle de vie que tu m'as accordée. Merci pour ton amour que tu m'as donné. Merci pour tout, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Qui suis-je? Qui suis-je, mon Dieu, mon roi? Je ne suis pas digne devant ta face. Que ta miséricorde dans ma vie. Tendre pas, je te rends grâce. Tendre pas, je te bénis. Tendre pas, je t'élève. Et là, qu'on a linga, qu'on sala ma vidéo, libanda te yango. Amakelele ya mutuka. Oh Seigneur, conduis-moi, mon Dieu, mon roi, donne-moi la force. Par le nom tout puissant, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je prends autorité dans toutes sortes des esprits qui glorifient pas ton nom. Gloire et louange honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Que ton Saint-Esprit qui prend contrôle. Naye lelo ka kolobela bino ke nazala makambo moko ka ya muke ya mingi te. Nazala ba video na kotie ya ndeko mwasi ndenge azoloba boyoka ndeko mwasi ndenge azo expliquer ba chose. C'est cette âme, cette fille, cette femme qu'elle est en train de parler, c'est vraiment le réel des choses qui ça se passe. Ils ont une vidéo, 3 vidéos na kotie la bino bokolanda. na kotia moko au début
après nakoya kotia bamususu na katikati après na suka. Il y a 3 ou 4 si je ne me trompe pas. Alobi wa biloko moko eza profond. Quand il y a des choses entre nous, les femmes, na kotia pe ya mobile, il y a notre frère Jérémie, si je ne me trompe pas. Le messager Jérémie. J'espère que biso bato mokili tomonaka tokanisaka on dirait soki okabwani na motu omiboma. Oki komi bomate ma sœur, oki komi bomate mon frère. Bolingo eza réciproque. Si quelqu'un t'aime, l'amour de vrai a quitté ôté, que ce soit la condition, que ce soit la situation, que ce soit que tu es malade, ozobotate. Parce que parfois les hommes pensent simplement que biso basinde tout dans le problème à kobota. Non, eza aussi na problème, mais c'est mi bali pe mingi baza na problème à kobota. Mingi pe babotaka te mai bango bakanisaka biso basi nde tobotaka te. Non, détrompe-vous. Eza ba système ya mibali mosusu ezaka makasi te. Ezaka makasi te na kote ya kobota. Ezaka makasi te na makambo ebele. Ezalaka makasi te na ba situation ba condition ebele, mais mibali babwakelaka biso basi. Ezana mibali soki bokabwani ekomi problème. Yende azana droit so bokabwani azana droit kozwa mwasi mosusu asika azana droit kozwa kosa situation mosusu aokenda komi koloba kombo na ona ndenge ya mabe aokende akomi ko raconter pa ya mwasi na ye ex na ngai asalaki ngai boye, ex na ngai azongiselaki boye, ex na ngai asalaki boazalaki boye. Vous montez toujours. Au lieu que vous linga bolingo na yo asika, osala bolingo na yo na façon moko ya sika ya bien na ndenge na yo, cherche la manière balinga na façon na yo moko. Arrête de chercher le kumu na sima kombo ya moninga. Nous les femmes par contre on ne sommes pas comme ça, bon ayebite ça départ. Na yina pe mibalo yo keno oyo kutinga, mais tu veux toujours reconnaître oye ba toujours me passer na ngai kaka obimana mibali combien ça on parlera ça un jour dans sa kaka vidéo moko ya muki obimana mibali combien nana deveja nana salabo. Mais pourquoi est-ce que moi je te pose la question au deveja qui obimana basiki combien? Pourquoi les hommes vous êtes toujours là simplement kakabasi kakabasi? Quand Dieu vous avait créé, a créé qui moi c'était pour moi ça la moumbu na yo, a créé qui était pour moi ça la esclave na yo, a créé qui moi si parce que azala aide semblable aide à aider yo. Koye Dieu ezaka kate système qui comme vous pensez que non nambetu toko sokola bilamba toko lamba toko sa aider ça makambo ebele moi ça ki koyede yo. Quand on dit que non, ce que moni mutu moko akomi roi akomi mokonzi akomi boye, ça veut dire force na ye eza na sima eza mwasi. Quand on dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, mon frère, vous arrêtez un peu de maltraiter des femmes. Et bah si peu bochikara nous ceux qui bokabwana mobile okomi kolela okomi ko sala ceci okomi ko comment dirais-je nakoka un peu koloba makambo boya banini boyete. Mais okomi ko luka bato nyonso bayeba keno babiso oyo tosala ba séparation na bepoka na ba réseaux sociaux ezalaka te na bepoka na tozalaka kaka bongo mais tobanda kosala ba makambo bongo ta. Mais lelo réseaux sociaux ekomi bato nyonso ka bamona yo yonde osalaka yonde osana libala yonde baboye pa mobali yonde osalaki ceci yonde osalaki cela. Mais non, ah mon Dieu, même la Bible nous dit ceci. Ceux qui bozo tambola na moninga na yo zela moko boza ba nyonso ba aveugle boko ya libulu moko fo moko amona mususu amona ta konji moninga na chemin ya bien. Ça veut dire que na kati ya bolingo ya parfois quelqu'un qui est chaud, d'autres les chaud, ça marchera pas.
Il faut moko azala chaud, moko azala un peu froide. Et là, ça va tenir. Parce que ce chaud, laisse tomber. Il y aura toujours le chaud na kachandako, chaud. N'amour. Faut moko aye baka komiki ça. Il y a toujours le pardon. On peut parler, on peut critiquer, on peut insulter, on peut parler de n'importe quoi, de kofingana. Mais il lo kozaka mabe na kopanda kabisote ko finga ozo finga mobali na yo ba salité, ozo finga mobali na yo nzoto mama na ye, ozo finga mwasi na yo salité, ozo finga mwasi na nzoto mama na ozo finga ye mais mwasi oyo olalaka na ye oyo mwasi oyo keno aboteli yo bana mais ozo finga ye na sens nini ya chinata eza na chinata. Pourquoi? Eza na chinata mukete. Quand tu aimes la personne, tu vas l'aimer comme Dengazali. Tu vas le supporter comme Dengazali. Tu vas le chuchoter, tu vas l'aimer parce que Jésus-Christ nous avait aimés. A chuchota kibiso, andima kiti akufa. Baba bomaye bacha na croix pour na yo nanga parce que il nous a aimés. Vous aussi, il faut apprendre aussi à aimer les autres. Quand on dit 1 plus 1 égale à 1, supportez-vous, aimez-vous, chuchotez-vous, partagez tout ce que vous en avez. Bon, partagez, il faut dialogue. C'est pas question que non, Moninga, comment dirais-je, Moninga Salimabe, au lieu de sabilo mi balé, toi tu le prends, aux autres qui ne na réseaux sociaux, aux autres qui ne na réseaux sociaux, aux autres qui ne na réseaux sociaux, partout, aux autres la kisango. Il y en a 107 ans. Makambo mukir boswani entre bino tikala entre bino non. Yo aussi yango oké ko tiango na réseaux sociaux. Au sali ba ojo tinde sotambola. Donc salité na bino e bomba mina ngote election mina ngona mokili mobimba. Batu nyoso ba moni yango, batu nyoso ba yoki yango. Valeur ne tout batu ba kopesa bino. Valeur msusu ezate. Valeur ezate. Alors eloko nanga ki kana loba. Mon frère et ma sœur, toyeba ko se respecter. Yeba parce que dignité ya mutu basomba kate ya. Valeur ya mutu basomba kangote. Ngai na yebiti ya biso basi foti toti kaka ya moko oui. Séparation isa la capacité. Mais à côté de ça ya miso ko koma usala AVC. AVC liboso ki kamingi na mibali. Mais lelo ekomi pena basi. Kosala AVC eza pasi ya pona mobile. Mobile eza na lokola comment on dit? Mobile eza na ye liboka pilipili. Ato sukoli ndenge nini? Azambeto hôpital. Ato sukoli ndenge nini? Akotikala na ye kosila solote. Mobile ata ozana ya zolo bane mwasi mususu je t'aime. Et bongo soki okufi kaka mwasi mususu wana pe lisusu akoya wana azolela yo makango naza na pembe. Totika kokifisa maya misu na biso pona mibali. Ça sert à rien. Totika kokifisa maya misu biso pona mibali. Na kotela bino video ya moninga na bino mobali oyo pe azoloba. Na ya mwana mwaso na basi bazoloba. Mwaso nanu mobali onanu abali ote. Tu n'as pas le droit de pleurer pour lui. Même ceux qui t'a déjà épousé, tu n'as pas le droit de pleurer pour lui. Tu vas pleurer tant que kokono okufa. Maman na yoto papa non dekono moi no. Tu vas pleurer pour moi pour mobali pour nani. Anga se mobali aboyinga ngava mana c'était moi ce que aboyinga va mana ça bena. Ceux qui volonté ensemble, beaucoup fans ensemble. Ceux qui sont ensemble, mutalinga qui boza l'ensemble, beaucoup za l'ensemble. Parce que la Bible nous dit, oyo nzambe akangi si moko takoki ko kabolango. Oyo nzambe airini moko takoki ko
séparer yango oyo ekangami na se ekangami likolo ekangami ko ekangami na se donc mutu moko taza na pouvoir ko séparer oyo nzambe akangisi mutu moko taza na pouvoir ko kabola oyo nzambe asangisi personne. Alors ngana miboma pona mobali pona nini o miboma pona mwasi pona nini hein pona nini? Si ça marche pas, séparez-vous. Surtout dans ceux qui bobala nete. Bozaka ka copain copine fiançailles. Pourquoi bâtir fiançailles? Parce que la fiançailles po bo fanda ta ko yeba na fiançailles za libala tan. Batu mingi ba komisa fiançailles lokola libala. Yaka to fanda komi ko boti so bimiso la tambongo te papa na mama na balete bande ko balete. Ceux qui mobali oya bali yo. L'andoza na droite et le koko séparé bino soit ezaka ke loko moko additeur na liwa esili additeur soko kangi mwasi na mobali mususu la olingi susu to kolimbisa ye la rokende asalivi mobali pe aki asalivi so to limbisi mobali na yo bofandi obosani ko rapela ke sute ezali sumu nzamba lingi yango te. Soko limbisi mwasi na yo ozongisi ko rapela kango sute parce que ezali sumu nzamba lingi yango te. Mais soit mobile akufi mwasi akufi la bozana tonso mais ceux qui bozaka kayate ki na boy mwasi pas impoli na boy mwasi pas yo kakanga te na boy mobile parce que to satisfait te na boy mobile parce que aza ceci na boy mobile parce que zo yo kanga te na boy mobile parce que boy na boy mwasi pas bi ko lamba te wane pa nzambe ezali péché. La seule est le koko kabola bino adjuteur na liwa c'est tout. Babiloko mosusu na babongi saka. Soki bobala ni soki famille moi bobala bimisi mbongo abali yo apesi mbongo pa famille na yo wana ozana droite. Mais soki bozaka copain copine chéri proposante fiançaille fiancé t'as pas droit. T'as pas le droit de passer, ça va faire mal. Parce que la personne, peut-être vous avez resté 1 an, des choses, 2 ans, 3 ans peut-être. Il y a en plus des gens qui restent trop dans la fiançailles, 2 ans, 3 ans. Ça va pas. Fiancé, c'est la 3 ans, mais si tu veux, yeba moi si. Kolinga po yebe dans soto na yeta, bo yeba na pe dans soto ta, bo garder jusqu'à le jour de mariage. Mais les armes mobile nana baliote te tozo yeba nano alinga yebo na makambo nyonso lambela kaye zika kama boko ayebo kuna pe na kati soko zandenge nini a profiter apo quelque temps e ko le bon alingi elisusu te azabu non tango bozo lingana mutu bo fanda pe boyeba na kana ba comportement ba caractère na ba façon boyeba na pe na bansoto te. Pourquoi bino bongena nukaka boye baka basi bito yeba na kabolo bakota yeba na noto yeba na parce que tako yo po longo elamba nga pe na longo elamba tozo yeba na biso mibale tozo yeba na biso mibale zaka kayote motozo yeba nga tozo yeba na biso mibale zaka kayota ona yeba ina sakana tika yo non yango na bino mibali bokufa ka mingi parce que bozana makambo ebele ya mabe yango na bokufa ka mingi bokufa ka va makasi parce que bozana makambo moko ya mabe parce que vous faites que du n'importe quoi. C'est pour cela que bokufa ka va par rapport à bas est-ce que mona ka ba mibali ba veve ceux qui ba veve ceux qui ba veve ceux qui ba sa rebelle. Il y a que des femmes qui baza ebele oba kufela mibali par rapport à mibali baza moke parce que ma beza mingi pa mibali olingi mwana batu o deveje mwana batu o lobala o tikiye o découte o tikiye ozimo bato botisi o sopise makila o lo o se présente o balaye o tikiye okiko bala mwasi mosusu ofandi na mwana batu ta ebele bofandi 7 ans 10 ans 5 ans 3 ans 4 ans aussi au tiki okiko na kolinga mwasi mosusu. Ça fait mal hein, mais ça fait trop mal. Mais apparemment moi pour pleurer je peux pas pleurer, mais ça fait mal. Vous arrêtez un peu, ça fait trop mal hein. Oyo lingi basala ote Bible nous dit oyo lingi basala ote ko sala ngope moninga te eza na Matthieu 6 verset si je me trompe pas. Oyo lingi basala yongo te ko sala pe moninga te
mais oza toujours na basalaka yo bien yo ndo salaka moninga mabe omona aka défaut ya mwasi na yo omona aka défaut mwasi na moko ndoko mona pe ba bien mwasi na omona aka défaut yo koza kaka bien kaka mwasi ndaza mabe kaka mwasi naza impoli kaka mwasi naza ceci aza mal éduqué yo ndo za mal éduqué yo ndo za mal éduqué te yo ndo za mal éduqué vous deux vous êtes mal éduqué parce que papa na maman no batangisa yo yepe papa na maman ne peut batangisa donc quand tu bofinga ka batu vous se dit que non elle est mal éduquée ça veut dire que son père et sa mère ils ont pas eu le temps de l'éduquer alors c'est pas bien l'amour supporte tout l'amour aime tout l'amour ne fait pas du mal l'amour ne maltraite pas l'amour ne fait pas du mal botika ka kosala batu mabe s'il vous plaît. Aimez-vous vivant. Aimez-nous du vrai. Tolingana kana ndenge moko ya bien. Tolingana kana ndenge moko ya ko sala semblate ke nazolinga ye mais na motema na yo tu es plus là-bas. Dans ton cœur, tu es plus là-bas. Mon frère, ma sœur, moi je m'arrête là. Nzambe fa pesa biso makasi bolingo libuso la kabote ba mama na biso atanga kala bazala kabote ba papa na biso atanga kala boza kabote atazaki na mwasi mususu akota banda ata ko bomba souhaite abimisi asengi mwasi na ye na ngina bala mwasi ya mibale soit mwasi na ye anjimi mais ezaka bien te na Bible vous arrêtez un peu dire que non Salomon zaka na basi combien Passi par là. Salomon zaki na basi combien bien sûr. Est-ce que Salomon abima na basi nyoso wana? Atabalaka abanda ko kende na bango nyoso wana. Ye moko yaki koloba. J'ai vu sous le soleil toute vanité de vanité. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Toti kaka un peu koko se compara ka Salomon, David, Abraham. Abraham azaka na basi beleta. Abraham azaka na Sarah. Abraham azaka na Sarah. Sarah nde tanga banda ko bota te nde esalaka ye passe azui servante na ya pese Abraham. Mais malgré ça Abraham aboyaka na ye. Mais comme l'homme il est toujours faible akendaka. Bon mona pe Nzambe ti alobaka na boma ko bota mwana kaka na akobota mwana kaka na mwasi na ye. Eti Abraham aboti mwana na ye kaka na Sarah. Et agawa na pe akenda. Jacob alingaka Rachel alingaka Léa te noko le moto ayaka ko balese Léa comme que ça veut dire que quand leka ko bala liboso ya te na se ya kuit de nani Jacob azwa Léa mais na fait kaka alingaka Rachel tia balaka Rachel so totally bien s'il vous plaît. Malgré bolobako David a sala bosabo mais malgré cela Nzamba isaka kakena l'homme selon mon cœur hein mi bali ya lelo bolinga susu basi na amour vrai te bokomo linga basi na ben terrain eza rarement ça linga mobali na intérêt eza rarement qu'une femme que alinga mobali na intérêt. Moi ça linga kamba na intérêt eza rarement eza ba so linga mobali faza na mbongo ebele ifaza la bomo eza rarement mobali te fa linga moi ça na mbongo fa linga moi so za na mukanda fa pesa ye mukanda ifa linga moi so za ceci azo linga moi so na parce que bino nde mibali nde boyebaka moi so robala atoza na basi 10 na 10 wana koyeba toujours que moko na kati na bango oyo ko bala sali parce que même Salomon azalaki na basi combien mazaki na mwasi moko asepelaki alingaki ye ezalaki nani la reine de Saba oyo asalelaki même cantique de cantique eza na Bible abanaki kokomisa zo yembela. Tu peux voir beaucoup basi ebele moza toujours kana mwasi moko oyo yo olingaka oyo sepelaka na ye. Alors mon frère ma sœur Nzambe aleka na kopambola bino. Moi je m'arrête là. Nzambe aleka na kopambola bino. Abonnez-vous massivement. Restez toujours branchés sur notre chaîne YouTube 12 disciples de Jésus. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Que Dieu vous bénisse.
plein de bonnes choses. Restez toujours 12 disciples de Jésus. 12 disciples de Jésus. Abonnez-vous massivement et gratuitement. Partagez vos aussi gratuitement. Et que Dieu vous bénisse. Partagez nos liens. N'hésitez pas à partager nos liens. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, que Dieu vous bénisse. Yo mutolela ka babolingo makamba babolingo yo makamba babolingo tikana finga nanu makambo ba maladi nyoko la bato bolingo e bemba stomac e bemba mal au cœur e bemba tension e bemba ko piquer ba crise yaya nani ngo yebisaka yo akosaka ke soko boyani na ye o tikala suko refaire vina oti nani akosaka yo o refaire vino kitoko ndenge ya yakande pe mususa ko ya lelo kutu yoko ma délivrer po bima na famille ba miyibi obima na famille ba ndoki obima na famille ba mal éduqué valeur na ba yeba ngote tango zalaka mais lelo ba yeba valeur na ko lela ka ba bolingo te ndenge mutu ayaka ndenge pa mutu musa ko ya lelo kutu ko maki toko ya ko mako niengrete sikaza yaka ndenge wana ya ko piquer ba crise te lela bolingo na 21e siècle ko lela ka bolingo te bolingo ba lela ngote ya o refaire vino kitoko tale yo ndenge koma pepele ya libela kozongela mutu asala mabe. Je ne veux plus voir une seule femme pleurer pour un homme. C'est terminé. Vous ne pleurez plus pour un homme. Parce que vous êtes tombé sur un irresponsable. Ce monsieur vous blesse. Vous restez pas derrière. Vous souffrez dans votre chair. Pendant ce temps, le mec, il est en train de continuer son aventure. C'est terminé. Moi, je suis là pour vous rendre solide. Des femmes fortes. Je vais travailler le cerveau là. Et du coup, vous devez être forte dans l'esprit. Et comprendre que l'homme, c'est un prédateur. Et vous, vous n'êtes que des proies. Alors, lorsqu'un prédateur attrape sa proie, blesse sa proie et s'en va, c'est la proie qui reste pas derrière souffrir. Donc, si tu t'amuses à rester cloîtré sur ta position pour la proie, parce que tu as été blessé par un homme, par un irresponsable, sache qu'il y a un autre prédateur qui arrive. Et il va te trouver dans la même position. C'est la raison pour laquelle tu dois te remettre très rapidement sur pied. C'est pour ça le 237 de qui tu es là. C'est-à-dire, je vais travailler le mind là. Plus jamais vous pleurer pour un homme. Parce que le mec, il s'en fout. Et dis-toi que de toutes ces aventures qu'il va faire là, d'accord, blesser les proies à tout moment, blesser les proies tout le temps. 5 ans, 10 ans plus tard, tu vas le trouver casé. Je dis bien casé chez lui. Toi, la proie, qu'on a passé le temps à blesser, tu vas te retrouver toute seule. Je dis bien toute seule. Je ne veux plus entendre les femmes dire. J'entre dans ma chambre, je pleure en longueur de journée. Tous les jours, je pleure à cause d'un homme. On ne pleure pas pour un homme. Le mec, il s'en fout éperdument. Vous avez compris? Il s'en fout éperdument. Tout doit se jouer là désormais. Je dis bien désormais, tout doit se jouer là. Je ne veux plus entendre ça. On a l'impression parfois que les hommes n'ont plus de cœur. C'est-à-dire qu'ils ont la pierre à la place du cœur. Moi, je m'interroge. Plus jamais, aucune femme ne pleure pour un homme. Partagez cette vidéo-là. Il en est de trop, de sales comportements de la part des hommes. Moi, je ne tolère pas ça. Je ne tolère pas ça. Arrêtons ça à un moment donné. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'était le 237 de Clip TV. Ciao, ciao. Nogo, zwa kitu vanda nogo, zwa kitu vanda tokoze nogo. Biso ba beyanga, ba infidèle. Ko ibisanga teke nogo oza fidèle nogo te. Nogo déjà so petit moi zo le kana balabalo balusu ka miso talie na sima boy, qui infidélité ya mwana. Soko luli ka petit qui infidélité. Poza na mwasi ko lula mwasi te, ko ibisanga teke oza fidèle nogo. Nogo, ba momi na biso le to la bona ba palais. Nazo ibisa nogo, déception mourir le bela bango suelo roti. Noro, basolo tola bona bandako. Soka wisa ngozu petit mongo a tout noté. Soko boy oboyi ye pa vai na e. Soko bengi ete a robenga ote. O lali na ndako tozo kota la tongo azotaloka lokwa kizengi. Baswane la rasu bisote noko. Babunde la rasu bisote noko. Bino bo boulete. Do bino bo comprendre te ke baso ba changer. Comment ba ko changer bango mitema wana? Bousco basso bando bundela biso bando soigne la biso noko bakendapi. Noro. Bo vanda bo boulé. Pouete à biso qui infidélité les qui trop noko. Keba. Baloba lycée c'est mo boy muto abatami wa legio na maele.
bozomona teke silence abasi oyo ezolo bebele noko yo zaka na kibeyanga ki infidélité noko vando timba te noko comment moi sinon sona asuti olalite na ndako zokota la tonga zotaloka boy c'est que moi ça comme goûter libanda ou soit silence sa mère ezolo bebele oya musuna ba pongi la makasi olala zo ronfler boy mère ali au planning wa aliango pena na mino akati yango pe longwe mais nous refouté ya biso to vanda sko to boule quand même to zabatu noko novela c'est vie réalité babalaka mpe na tembe te eza te lokola babali matanga yo mpe ifoka babala obligatoire peut-être matanga ngongane ekokaki me yo oblige mona bato mobala ya kobala yo sikoyo tokanisi ya libala no eza lokola novelas ndenge yo lela novelas toye na ndako no boye toye kokuta filme ya Jackie Chan ere moko komi nango lokola théâtre muyombe gauche bato bakimaka mbango leo mpe baokimela toyebi te soso alia keloko ekoki na mongongo na ye mikoka nanu yambo ete obala babalaka na sentiment te oinvite biso lelo toye na fete sino tomemeli yo bakado tolie tomeli tobini tolangwe tosanti apres lobi toyoka su bodivorce ata nzambe osepela na yo te ocomprendre Mama B, Jérémie Kabamba voyant. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Et ça n'a pas mariage belé en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique, en Amérique. Moi, si na mobali babi maka chambre moko me mobali akoma Salomon. Et bien là, ba mariage au mon ami bali ba Salomon. Asundola moi si na chambre ya là la kana salon. Mi bali ya Salomon bazé belé. Mi bali ya Salomon balinga kanzoto me bakabela capacité. Mi bali ya Salomon ba sokipa kana basité. Et bien là mi bali ba kokendeli felo. Mi bali ya mboa. Mibali ya bana soso, mibali ya tombo la buaka. Moi si alali na chambre, yo lali na salon, Salomon. Talali kamwe salameli mama on Angola. Mobali baboti na mobali bana mibale. Mobali akumba kamutuka. Mobali azui musala ya ba mituka awa. Moi si azui ba bijou na ye, ateki, aibisi mobali lokolo zui musala, swanda kuna Kinshasa. Mobala bilo kwa bazo futa ngai bien na s'installer na Kinshasa na bengiso na bana mais mobali akoma na Kinshasa batindeli moi c'est ba image mobali abali prédote dot civil religieux asundoli moi si na Angola ayo bala na Kinshasa libala boye kosimba ndenge nini moi si ozane na ndako kabela kete molie isakabasi ya libanda bana na yo soki para mangoto soki para moi si moko bota mobala sundola na bana mibali amazi yoto mibali ya kaleso mudinda vrai mobali respectaka mwasi vrai mobali alengaka mwasi so moni mobali no alenga kote mobali no akabela kote mobali no sokipaka note mobali no afinga ko azalaka manipuler mama na ya komisa mobali na butu mibali ebele ba mama na ba zo bango mibali ya butu mibali ya ndoki mibali ya solo mibali ya papamba vraiment bala respecte à moi si yo pe mo bala respecte à côté akabela côté a boti solo kwa soso abala yo tina te bon mali bala na kendet 081 375 27 dans la bomba libala mobali ya zoba la kise bu soba mobali ya pamba la kise bu pamba boya bo contre la groupe à conseil voyant la lobby boyoka